Mbote bandi MDG les mafuta sikizani na obino grande dame avec un grand G kana kadra actualité bande ko babolingo. Les amis, nzama mona papa molela ngai bino témoignage ya Serenis Manyanga et Ningisi Zahir et Tumbi Mboka a expliqué comment est-ce que Banga va initier na occultisme par un soi-disant producteur. Tout ça, la minute au Bolanda. Mais avant Bolanda yango, j'avais une question à poser. Oyo beaucoup yoka. Pourquoi j'ai posé cette question? Par rapport à Mamou de Gonabi sur Oloba. De tellement na loupa qui na rataki question en analyse. Et on a CP là qui na tiens juste une introduction. Ma question était celle-ci. Pour Nanini, Serenis, tant à un rendez-vous. Rien que na Kosolo là, juste ne bandeli, à comprendre qui que Azos ko se retrouver dans mauvais endroit, dans mauvais moment. Pourquoi pas de Gonabiso à s'excuser quitter à Luka, à Tika Batouana, à Kenda Kabouana bango parce que bakanga na makasité za ype bolo côté. Ta ba proposer, ba mambo ba proposer ki azaki d'accord té. Elle pouvait bien dire désolé n'a intéressé, c'est pas ce que moi je m'attendais. Et si les nangouana qui a oumela ndenga oumela gita molai na ba explication nyon so apesi biso eza analyste zo sala wana est juste question tolandi nzamba pambola bino merci. Avec mon prophète, avec l'apôtre et avec intercesseur. Tomati la voiture, biso wana tokei. Tokomiti la ville. Na épargné bino combo ya restaurant. Donc, j'ai appelé l'homme en question. Laissez monsieur le producteur. On a épargné le combo. Mais témoignage. Vous allez comprendre qu'on ne touche pas tout le monde. Monsieur le producteur, je suis dehors. L'homme a bandé au silica. Pourquoi tu es venu avec les gens, maman Eunice? Mais tu cries sur moi, papa. Non, pourquoi tu es venu avec les gens? Contre les Arabes, je ne marche pas seul. Nathan a toujours accompagné. Non! Pourquoi tu as accompagné tes salams à Bongote? Après avoir consolé Lando Bengi pasteur, on a vu pourquoi tu es venu avec ton prophète, maman Eunice? Directement. D'ailleurs, qui kati nangai. Comment cet homme m'a appelé à quoi Luka Imilenga? Non, qui kimie matina la motema. Prophète Atalinga, Atali, Aseki. Directement, prophète a lobby, bon, pas de problème aussi. Apôtre, il y a un intercesseur, la fille, parce qu'à la Libane, moi j'entre avec elle. Maman, il dit, si je n'ai pas aimé ça. Musicien effectivement mais ma musicien abomemo yo morote na poto ba me mayona groupe no mobimba OK travailler na poto il y a eloko morote kabolo na bolingo nzambe o diable azo proposer o se ka kuti yango na kati na yo diable so ka kuti eloko na kati na yo te a proposer eloko te diable ya que pas n'importe qui te partager un live et moto so ka message directement dans Kikati Nangana Balukana Kende. Je me suis maîtrisé. Nabi, ok, d'accord, Tokota. Tokoti Nakati à restaurant, à classer bisou la piscine. Ma mère dit, non, ma bête, ça, ma rabongote. Fakuana, mon prophète Nanga Tunya Lobby. Ma présence te dérange. Oh non, papa, ils ont dérangé. Mais pourquoi pourquoi toi tu m'as invité? Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je ne te connais pas. Pourquoi le diable est malin, je vous dis. Méfiez-vous, représenter. Je te ferai ça dans commission. C'est Dieu qui élève. Nzambe sera élevé, Nzambe sera tombolio, là la ponga kimia. Amen. Je suis la privée de Dieu. Merci de retenir parole. Je suis la privée de Dieu. Nzambe soka bate apesio. Ya ola la ponga
ya kimia. Merci beaucoup. Okola la pongi ya kimia. Okola la déranger te. Olia na kimia olie. O nzamba zo pesa yo ya yo. Okuta na ngo olie. Okuta na ngo te lala. O nzamba pesa yo ya yo. Eza ne loko leki nzambe na makasi te. E ne loko za likolo te ya Yesu. Eza te peuple de Dieu. Yaya tovandi. Nzambe salanga ngolu bato balekata par hasard na internet bakutanga na kati ya live. Salanga ngolu. Na épargner bakombo na bino. Nzamba salanga ngolu. Tovandi na rememo na poto dans 3 semaines dans celle sur tour à Europe. Nani ya biso ke Europe ezolengisanga. Ngana zaka na masina na quartier mobo. Na zaka na masina ya sans filtre, pour sans filtre les arabiens. Na na masina te o ya place à bien te na masina ya sifoko na place à bien te. Nzamba ya ke le rotanga place on a tu étais où pour o ya le rotanga place on peut ça rapé forme. Tu n'étais pas là. Aujourd'hui Dieu m'a façonné tellement que tu as vu la gloire de Dieu sur moi. Oyo la tsanga onga na nango déjà. Oyo déjà katinanga. Tubandi ko solo là na rememo na Europe. Laissez la bino, moi j'ai un concert à Luanda. J'ai un concert en Afrique du Sud. Alors c'est la possibilité na arrêter ba concert wana kapo na Paris. Paris a pototé. Yo mutu ba simbi sa robi simba likola $1000. Écoutez-moi. Yo be mutu za otika Yesu po balakisa ko ba présent moko. Écoutez-moi. N'épicé dans lobby non et la possibilité non il faut la possible pour par contrat oyo batala rapé placement et là il faut au landela ngana c'est la bi en tout cas non il faut là si c'est par contrat ngana za nango déjà bana Luanda ba ozelanga bana Luanda soboza atombola ka loboko tchabo bana Luanda bazozelanga déjà le 8 trobeta na Sinafrika na rozana bana Luanda. En Afrique du Sud, na Johannesburg, bazo zelanga. Déjà le 14, na Rosana Johannesburg. Ça va pombo la bino na Luanda. Il n'y a pas moyen de décevoir Bango pour ne faire ça la tour à Europe. Non! Europe est un nzoto nanga. Europe est un bolanga na makila. Je suis la fille du roi. Je sais que j'arriverai. Mais si dans un bazo me manga, loko aka loko tanga, akomisinga aw. C'est que ozo zelanga lobi. Elekio na lelo. Ozo selanga lobe elekio na lelo. Bastade no etondite. Nanu na sekwisi mudute na oyemba muta sekwi no asekwite. Je ne peux pas abandonner mon créateur, j'aime l'onction. L'homme en question, après un temps, a télémi, namoni a continué à kati, abimi, avandi. On vous sert quoi ngabi, je prends de l'eau. On va être à la moi aussi, je prends de l'eau. Après un temps, à télé ma continue sous la kati, abimi. Troisième de fois à lobby, maman Eunice, est-ce qu'on peut se langaï, pasteur nangaï mbote, azana kati kuna. Nathalie prophète à Chenga Bouivasi. Yaya. I think it's a very, very strong album. It really is, you know. And when I listen to a song like Seasons, I hear a band Kozana Yesu eza bien. Tala linga Yesu. Luka Yesu tambola kana Yesu na nzoto. Je suis entré dans un restaurant. Ma restaurant c'est la place réservée. Na koti na kati ya restaurant. Je suis la privée de Dieu. Berger Manassé, faut je suis la privée de Dieu. Je suis la privée de Dieu. Merci beaucoup pour la malobopé. En tout cas, je suis la privée de Dieu. Na koti papa mora vandi avec une dame avec nana moi moi je suis pas aki pembeni wana na pesi mbote bonsoir na respect nyonso. Bonsoir maman. Blaye papa esanga lobi yaka vanda pembeni boy. Na respect nyonso na avancer. Pesanga na mbote avova. Na zwi loboko na ngala tandi. Na pesi mbote. Na zwi loboko na ngala
gauche na soutenir parce que liboso mukolo ba pesa rambote to zilo boko tandika abote et pas mukolo ba sala abomote na zilo boko na na pesi na zilo na soutenir papa ebisinga lobi longola loboko soutenir liboko. Pourquoi tu veux m'empêcher ce que je veux voir? Mon Dieu. Na tombole longi na talie na oki kati nanga des esprits et bunda. Na ebisi Seigneur na binzambe ozonga bomwana ozunga musika ozunga bomwana awa sikoyo soki eza yondo permettre na kutana na défi oyo Yesu na otato na yo Nathalie Navandi l'homme en question a su le boko nae a déposé un épaule a tuninga ça va j'ai senti en moi c'est une façon de te neutraliser Nebisi Nzambe si réellement je suis ta servante si réellement na sali la kona bo solo na lale la kona bazamba ki star na tikala omona ngote na eba akute na rasta na tikala ko lata mona nzoto te na eba ki na mosali na yo na zola lelo na basena baluka na mabele pona ko luka yo tu connais mon cœur lelo fomi la kisa ezaki na ba surveillance mi balé bazaki wana moko teme moko telemi boy papa ngatuninga lobi apparemment tu n'es pas à l'aise. Nefse, oui, je ne suis pas à l'aise parce que je ne vous connais pas. Atalinga se, Kiepsinga Lobi, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Dans le salle ici, autour, il y a Europe. Papa, ce qui nzamba sungo continue à live nanga oyo. Bongola motema. Jésus revient. Réponds-toi. Makila nyoso kota rakisite. Na yemba na banzembu na ngamba lebele tozara sabato to roti kanzambe te. Fobo fungolela nga matoi na bino boyoka. Na bino ba live. Obo baneda ko se préparer bo fungola matoi boyoka. Tozara sabato ba roti kanzambe te. Na bika bola mwanzambe na vina nga. Nzamba amote malamu na dimension moko na vie nanga na libota nanga na bima na mboka o na yebana na façon ngamo na yeba te bandande nini e komande nini pe komi boye mobala motema malamu boyo tikisa ngai pour présenter ngai Europe quand je souffrais tu étais où quand je souffrais tu étais où na ibisi nga lobi dans 3 semaines na mengo na poto yo muto zara fi impression olinga batu ba mona yo salaki ba mona nga la lataki ba mona nga na sombaki ba mona nga écoutez moi diable azara ne loko ya kopesa mutu te soki diable a ko présenter au poto c'est la monio liboso au poto aussi longtemps diable ba penyo sauter yebo pa ba dite na ada na ba contrat poto nga le bota musanga Limbisa. Pas ébalité, n'a pas de contrat pour toi, on le veut autant musanga. Zambe da pese ngangu. N'a pas conseil na poto ngo ya a présenter nga. Na bise na lobby, a bise na lobby, non changer vie na yo. Au salon notre succès. Mais cette fois-ci, au salon succès accompagné avec l'argent. À condition que l'on a l'église de réveil, au côté de l'église, n'a évité autant à Congo église à Lobaki. Mais ça église peut-être je vais à lobby, bah tu église en bas à Webele, mais j'évite seulement. J'évite seulement. Il faut qu'un prophète nayo. Sépare-toi de ta famille. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Pognon soane salama. Répétez qu'à parole. Aïbisi la parole moi y'a répéter. N'aïbisi na lobby papa. Parole aux ça a répété. Dans ma mode ça je comprends pas au juste. Or que la personne qui m'appelait la téléphone
Kaza producteur. Aza producteur te. Moutoza producteur eza papa wana. Ayebi singa lobi baninga no ebele bazaka nanga awa. Moto anzambe sikisa bino bisika bosa. Moto anzambe tumba bino bisika bosa. Alobi nanga baninga no bazaka nanga ebele baluka bakuta nanga bazwa occasion te. Mais toi, je regardais ton cœur, je vois que ton cœur est pur. Moi, je regarde à l'intérieur. N'est-ce pas, est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Abimisi terme, moi, on a lobby au nom de Jésus. Directement, on a moni ba fille, on va te maki ba serveuse soana. Moi, quoi, talinga la mise à mawa. Epsinga maman ne me déçoit pas, s'il vous plaît. J'ai des larmes, yaya. Directement, et l'autre matinga la motema. Et ça parti en zembu nanga na yembe la binoya. Zambalole, ne je sais boyo quand on bino nyos. Et ni seye batela nzambe. Manyanga pardon, batela bon nzambe. Ya parti wane matinga la motema. Ne mani ko yembaka. Et ni seye batela nzambe na ole la kati nanga. Mais pourquoi permettre dans les canachemés depuis la bandit carrière, baladi poso dans les canachemés? Pourquoi tu as permis? Pourquoi tu es pressé? N'a pas passé bon babima kana trouble été. Dans le cas c'est la sagesse pour abima. Et ça restaurant, babandi bon pas une place réservée. N'a bissé dans lobby, il faut abima. N'a libéré bande konanga. Papa est singa lobby. Bazo kende ya pinga biti po bazawana na sana bango ba okende chango. Alors bazana mutuka funa ke déposer bango. Abi je te donne $5,000 au pesa bango bazwa transport. Yaya transport ni na moya ville tiki ngasani na $5,000. Na fandi bo na tali na bitala diabenda ka male jour ngo pe lekelanga nzamba sele ke jour pe na zaranga na mbongo te mpiaka. Mais na binga eloko ko impressionner ka vina nga esaki. Oyo kanga bino ndozala kati ya live. Et l'autre quoi impressionnant à venir à Isaac. À ta monde à ténèbres, sali ba tactique. Et ça va tout sur mon agé moutoisa moutouté. Je suis un ange, on s'en ballon la licola qui est ici là. J'accomplis ma mission. Jusqu'à ce que mission ait aussi dans la longue la bokili la kei c'est fini. Nazara sabato ba roti kanzambete. Voilà pourquoi nous sommes dans la live. À chaque fois vous vendez rabolo karabolo barama be basana nzambe. Prenez le temps de prier pour nous. Nous avons besoin de prière dans Bino, s'il vous plaît. Mokilezi à Kopeba. Nous avons besoin de Vandi Boena et que le sang de Salamakuna. Directement, l'Ibanda place prophète Azaki a constaté que dans Oumeli, Zamba et Bissebo Télé, ma servante en a danger. Papa n'a l'Ibanda a démarré prière. Dès qu'on a une camarade, il a démarré prière. La fille a démarré prière, l'Ibanda. Je ne peux pas toucher dans bongo au niveau présenté là. D'accord, si mbongo anati. Dans la voiture, heureux, place tout ça dans la ville. Na boti ka bongo ba ke ko transport. Je peux pas. Il faut la libérer ba. Non. Okobima na yo mais bandela kaka. Na zo bongo na kombo na yeso osala ngelote. Bandela kaka phrase yo, rien pour moi, tout pour les autres. Bino bato boza boyebi ke boza na lignée wana. Parole na lobi boye biango. J'évite à reciter ma combo na bino. Dans le bas qui n'a pas dénoncé bino, j'évite ça. N'importe papa n'habite dans ce monde. Moutono soit travailler. Premièrement c'est pour lui. Et puis il a occupé. Comment moi je peux travailler pas pour moi et seulement pour les autres. Il y a atteint une communauté aussi Mbaboué. Moi je prie le Jésus, fils de Marie. Papa, présentez-moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth. C'est le vrai Dieu que nous connaissons. Présentez-moi Jésus-Christ de Nazareth. Oya kufa de Koulousa, c'est quoi? Amen, maman, c'est fort. Amen. Nazalana nous stresser, na forme, on a été vie dans mon bimba. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Je n'ai jamais été stressé comme ça. Nabisaki nzambe na kolobali kambo soki motema na ngezwi kimia soki stress longenga na mutu en tout cas na zaki na besoin de digérer le temps de la fin papa. Voilà pourquoi qui déjà n'annonce pour susciter Batouba qui est déjà pour qu'il
déjà beau bouger, déjà beau ningise, beau présenter Batou. Yaya, je suis un ange, Aouta Lola Kitana Se. Zambatine n'a pas une mission. Na Rosalara toujours combat pour le monde à ténèbres. Je vous préviens. Na redépeuplé quand on a mis pour peupler le camp de Dieu. Je vous préviens. Na Rosalara toujours combat pour Nabino. Mais je sais une chose, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi s'appelle Jésus. Mutabundi se alonga ezate. Mutakiti sa Yesu nanga zate. Nandima Yesu na sala erreur te akundima Yesu. Nalanda Yesu na bomwana na sala erreur te akolanda Yesu. Nalinga te na sala erreur te olinga ye. Parole matinga na motema. Na yembi nzembo na ngaya. Enise ye batela nzambe ye. Manyanga pardon, batela bonzambe. Et donc monsieur matinga na lobi. Nani akokyo pesanga o na zangi ozwa na maboko no na monate. Asate. Nabisi la bi papa je veux partir. Nabisi na lobi bon. Tellement que tu ne veux pas parler. Na lingi na memo musika. Na lingi na commission superstar. Pour la bino élévation zande nino. Pour la bino yo kiltis toza na live ozo yo kanga. Pour vous élévation zande ni. Mais si dans zamba zwinga la place on a ces élévation te. Moi pongi nanga kimia na lala kananda kunanga yo ces élévation te. Moi quatre makolo na roula que ces élévation te pour la bino élévation zande ni. Pour la bino élévation faut zande ni. Botali sanga mutu akufa bazumbongo babuki banki bakundie nango. Bisika quelque chose mama ponga bandeli vie pour présenter biso poto ndima bino kasi. Yaya fufu na yo liaka oh merci beaucoup je t'aime aussi. Fufu no liaka oliango na kimia au continent ndako lali suka wana élévation no yango wana. Élévation no yango wana. Nzamba yebi le pourquoi a permettre yo Oliaka funa yowana, Zamba pourquoi permettre Nzamba azobate. Dieu sait le pourquoi. Il a permis tout ça et comme on a vu Nzamba azobate. Dans le qui Nzamba n'a pas si on a yo papa ozaki wapi pour oyer la ngai que tu veux changer ma vie. Le Seigneur a déjà changé ma vie. Qui me connaît pas? Nana un témoignage te. Nana un lisibate. Nana un mona tete awa. Amina nana un barangote. Bolingi Nzamba tombola ndeni. Natikali ya kovanda na bando bondela na bibo yebi obutu bozana ya fierté directement na bengi serveuse pona no mo ndenga obima su wana te na bengi serveuse na bisi serveuse na bi na mino be kata na bibisika o il faut nzembe na nga imposer bango po place on a vanda nde bakalenzi la seul motelema vanda nanu loka ba mo ba zo multiplier ba effort pour me neutraliser pour neutraliser nga Bobo Nzambe bo neutraliser. Bo pasoli Nzambe bo neutraliser Yesu. Bo pasoli Yesu bo neutraliser Saint-Esprit. Ça va aussi bi banyanga. La bengi serveuse na lobby, yaya s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Aïe, nasi nabi, au moni peste au vandaki. Mutumwa zaki wana wana lobaki ko bayoka alors oui maman laisse quitter moto laisse dit au prophète de prier pour moi je suis en danger. La fille Andimi risque abimi rapide à quel coup dans la prophète ici prophète alobi maman il m'a envoyé au bon de la ponaï déjà tant que déjà prophète Azaki debout prière et à Malibanda papa na singa lobi kelema bima kende soko lingi zongela ngai avant dimanche il faut qu'on aussi en avant dimanche papa le l'autre samedi il est 23h08 na yete non on touche pas la vie de tout le monde on touche pas la vie de tout le monde. Comment yo ko benga ngapo na contrat o ebisinga na contrat moko za $5,000 dia ba rusé contrat moko za $5,000 yo siko muto linga élévation tu n'as jamais été préparé en seulement na mutu na wesate Nzamba a nyokola yo te na zamba obundana ba oste mais tu as besoin de l'élévation okutani siko na kaya bongo
nakofunda bango te yaya nafunda bango da na lola elobaka la femme Tamar tika nafunda na lola nafunda na lola yo lukaka élévation oluka nzamba tombolo ozala na nous préparer te ozala na nous préparer te okutani siko na kaya bongo dis-moi osani makambo nazoyebisa bino elekeli ngai semaine oyo lelo samedi elekeli ngai mercredi s'il vous plaît elekeli ngai mercredi s'il vous plaît eza te ke eleka te elekeli ngai semaine oyo toza lelo samedi quand tu cherches l'élévation linga nzamba pe sur élévation Oza a déjà bien formé. Donc, ma tête là, il y a l'enseignement. Naebi nzambo na luka uta bomwana. Naza mur. Naza mur. Bokilero ningi samati. Na dénoncer bino pour Nathalie Sabino que boza mukie makasi. Boza mukie makasi li boza kombo Yesu. Je n'ai pas peur de vous. Celui qui est en moi est plus fort. Je n'ai pas peur de vous. Donc, pendant que nazo bima na restaurant, yaya je t'assure, nazo kalokwa nzoto na mobimba, nazo trembler comme ça. Donc, on a côté dans la voiture, prophète à lobby, côté dans la voiture, t'es attends-moi. Prophète à côté dans la voiture avec son ami, je suis resté avec l'intercesseur là, ma fille là. Yatikal nae, ibanda to telemi boy. Yaya na telemi lokwa mutazo banga, lokwa mutaza dans l'insécurité, na telemi boy. Na minute on a nzoto pene salaki na ningani. Eh, to fula na wate s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les bamarambo bien, aux yeux, la to fula na biso na biso. Donc on continue live pour fula na. Oyo kamaram na zolo bate. The Tony Box makes bedtime a breeze. Try the Tony Box today with a Wednesday retrial. Prophète Ebisinga le bitika la aboy ko ebisanga. Akei donc c'est là au facto zonga. À cause na mutuka bakei na camarade na basali prière bazonga ebisinga yi kota na kati ya mutuka. Na koti, j'ai tremblé. Donc na komi na ndako na ngai na prophète na camarade na ye to bibwaki na sena bani ko bonde na ebisi nzambe na bi yo pe place ozano yebi kenga manyanga na koti kote. Pardon qu'on permettre un rallye soutenir la tentation modèle. Na kokiango te dans la bonde na lela kinzambe na tetse ke forme nyo so mote manange linga ke linga koma kasi Yesu Osika no Yesu ni baby na li baby o na linga koma kasi Yesu yango nini yango abolanga ye na Yesu molato yo de nini ye bile yo de nini elo te kabolo na Yesu na butu wana pandake nazaki ya kolala nasa bongi prophète akendaki te azaki na ngai pandake nazaki kolala nasa bongi na sentir penza menace moko boye ya niveau moko tellement déjà kobange kote nga mwanda mbuna nzoto na surtout qui na ke rapide côté prophète Azaki na kandie na makolo prophète abando c'est la prière na ebisa ki nzambe donne-moi la force de témoigner ça. Ils m'ont menacé pendant 3 jours. Na raté par accident. Donc le même jour wana si prophète atika ki nga bake bakutaki. Donc déjà va préparer qui ba santa qui yé baka ba santa qui déjà que bisika auto semete ba santa qui que bisika au place à semer zate ba préparer lenga déjà accident grave na là voilà pourquoi prophète
KFC nga telema bango bakenda ki bakisa prière na nzela pa kitokende voiture na ngesa na ngaka boye na nzela na sentir menace na ba forme nyonso. Voilà pourquoi je vous dénonce 100% Jésus Yaya. Voilà pourquoi je vous dénonce. Yaya, ne te laisse pas influencer. Ce n'est que Jésus qui peut sauver. Ce n'est que Jésus qui élève. Ce n'est que Jésus qui guérit. Nous avons besoin de beaucoup de Jésus. Nous avons besoin de beaucoup de Jésus. Et ça, de l'eau, c'est incapable de repérer ça. Et ça, de l'eau, on peut look et pas en besoin. T'as porté grand Yaya, merci beaucoup. Et ça, de l'eau, on peut oyoko luka. Et pas Jésus et Zangi. Et ça, Jésus a la clé de la victoire. Jésus a la clé de l'élévation. Jésus a la clé. I'm on a journey to discover the human story of God. How it shapes us. Et que le Seigneur vous bénisse par tous être connectés. Et ça, il y a la grande dame, mais quand il y a l'actualité, merci pour la bino Rolanda, biso vraiment la bokebi surtout. Toi les sous les lobandeko. Toi mais roloba moi moké. Les amis non loba maman vraiment motuya makasi soko opesa na litoi. Je ne me sens pas très bien car bozo rande na zoloba. Mais on va quand même essayer de parler nzambazali. Et bouti kolanda témoignage émouvant ya Sœur Nabiso Eunice Manianga, chantre de l'Éternel, ya mambo komela ki baluka ki ba initié na occultisme. Et bandeko, pour votre information, et ba mambazo lo ba c'est réel hein. Et pour votre information, ba sali na nzambe mingi bozo mona ba chantre mingi bozo mona ya nzambe hein? La majorité surtout ba oboyebi bazala ba kombo la majorité bandeko basi bagumba melibala naloba na bino maamboyo en connaissance de cause naloba maambo te parce que na yoka ili solo babetela kinga ou encore pour un sentiment mais naloba no bino maamboyo ou nga personnellement na maîtriser par rapport à ma révélation personnelle et oyo ezala confirmé na nzela ya ba maambo misu tozomona dommage que mutu nyonso te azungolwa komona parce que ezali azoloba bakozala na miso ya kotala kasi bakomona te mata koyoka kasi bakososola te bandeko tokende très rapidement boyoki ndeko na biso abeti po tokata onga na mokuse et toza na besoin te tobana kopesa badetail parce que elle a tout dit. Mutu moko abengaki ye a proposé production mais la production wana ezali maka mosusu bandeko na nga eza maka mingi eza pasi baproducteur ebele bazalaka baenvoye ya diable et babebisi ebele ebandi lelo te ya mambo lelo te lelo so tozoyoka ezaka parce que réseaux sociaux ezwi ampleur moko boye mais eza babiloko ebandi lelo te ya na ndeko moko kala aza mpe kaka chantre de l'Éternel ayemba na aleka pardon na baémission moko ntango aleki alobi ke producteur abenga ye asepeli na makete na ye abengi ye bakutana ka ndenge babengaki ndeko na biso Eunice ntango bakutani producteur ayebisi ke non banzembo no eza bien nasepeli na makete na yo mais sauf ke wa mutakala il faut lata kazaka akomprena langage wana te ntango producteur afongwami nda sosoli eloko ni producteur alinga koloba sikoyo ndeko oyo connaissant ke na bamondo wana ezalaka makambo bamakila abisa producteur ke désolé nana moto akopia te nakota makambo oyo te bandeko j'ai un ami un bien aimé ayembaka mpe bato ebele bakoyeba ye
avec vraiment la mongo bien bien ka yeba ni penza trop te mais na milieu ba yembi bato bele ba yebi na ki sasa donc on a vu ça sala nzembo na yemoko et ezala vraiment bien et banda pe ko beta tel temps on sait en promotion na ba chaîne ka ya biso ya Congo wana producteur moi se présenta à produire bazala ka ye karaté alobi mokolo yango o bakenda kokutana producteur wana bazala na ndeko mosusu ayembaka pe azalaka epa ya abanda koyemba na Shekina epa ya frère Mike Kalambai bon on peut savoir de détails trop par rapport à la personne na autant un peu kombo na été tant bakei bon bandeko belé bazali pas frère Mike Kalambai balongo basala pe banini na bango ouais tant bakei alobi bapesa bango moi avant ngo moi motuka moi babilo ndenge ezala kaka eta basoli na bango ba clause à contrat ya zali d'accord te et sur ce bazaki obligé ba botola écart na babilo musu bapesa ke parce qu'alingaki te et parmi ba proposition ba proposer bango fallait ba koma ba pedula ba koma opesa sima les frères ne voulaient pas abi bon ndeko wana certainement ndimaki parce que juste après on appelaki mambo ngaka ndenge ezala apelaki mwa temps moke après alali na epe susu alobi bon nayebi mpenza suite te mais c'est ce qui s'est passé bandeko personnellement na ba témoignage vraiment ebele avant na meka koloba eloko motu ya ona na koloba awa et nazana ezana mosel na nzambe moko tata nazalaka imam imaginez mutu aza nani musulman asuyeka kozala musulman te makoma ye mpenza imam neti bapaster nde bapaster na biso bazala siko paster ya bamusulman papa wana apesanga biso cours ya ismaologie na tetan mosa théologie pesa biso cours ya ismaologie et alobi boye ya bongola motema na maloba ya nzembo frère Patrice bobika frère Patrice nda azaka biloba loba nde tobengaki na nzembo parce que les papas en question banda ko filmer à l'époque et ko filmer à mabe abi aola na nzembo zai na matanga frère Patrice alobi bato ba filmaka baza semblable ya batio d'échappement milinga wana ebimaka wana ame koloba elo mo digère ya ba conséquences ya ba en fait rien que maloba wana et troublera vie na ye parce que nzamba na bandenga kutanela na bato ndenge nzamba okutanela nanga te et tanga bongoli motema yebisaka nzambe lokola na nzela na bongoli motema na nzela musique gospel na okoma producteur tata na oma reproduire a produisa bato ebele et tel que a produisa pe frère Patrice moi ebele a produisa papa moko Rigobert ezalaka tombi bato je crois bakoyeba papa na zabra na miste album ne moko liboso asala ka album wana ekartona na ne ya kosakana te talita kume voilà nga azala na CD wana papa na yebisa biso boye alobi na produisa musicien chrétien ebele lisolo eza ya lelo te donc quand na auto expliquer mino ke makambo ebandi lelo te alobi ebele bomona wana bazalaka basalelaka nzambe te na solo te alobi to na betisa baconcert ebele surtout na Schengen France Paris banini Belgique abi non chrétien musicien chrétien gospel bana très sérieux problème abi moko na bango moko mosusu tokenda kozwa ye boye na chambre hôtel akoti na mutuka to banoke quelque part akweyisa mwa bagri na ye siko ntango toke totiki ye place fala totika ye toye kozonga na mutuka tomoni elo mwa bizarre balinga soki na bamatiti soki na banini tozwa ngo tokenda kobwaka ngo na mai ya louvière alobi ntango tozongi na hotel azalaki tellement mal à l'aise oyo so moto abungisi eloko aoluka eloko en fait bref bandeko ezali kaka mwa témoignage ya moke par rapport ya bandeko ebele oyo baosalela nzambe surtout na tolobela na musique lelo parce que même na bateyi bapaster donc kuna kutu ya kosakana te les amis qu'est-ce que je vais dire satana ana elo akopia motu te et ya maona ya pasi eza ke ayaka akopropose bato après que nzambe aforme moto après que nzambe aéquipe moto akomi prêt pour le service voire même misusu akoti déjà na elanga
pendant qu'à servir. Moi, par circonstance, ba koko so ba réalité, ba proposer. Bon, mon ikande ba proposer à Yesu. Après avoir jeûné 40 jours, s'il vous plaît. A metondi si onction sans mesure. Abima bana ministère na ye. Diable ya lobi na esoko gumba melinga. Bande ona ngai. Bande kona biso ebele bomona. Ya ba chantre chrétien ona. Nako bima. Nako wanga na Yesu. Nako bima. Nako gumba melabal. Nako bima. Nako kokotika Yesu. Kokino osaye la satana. Pourquoi? Yesu tangu baya ko proposer azaka na nzala. Bande ko ebele. Tango bandita mususu. Musala na ou alinga kota na ministère. Ba difficulté ezalaka. Eza ba épreuve. Eza ba réalité. Eza omoni na vie à moi na Nzambe. Il y a toujours des manquements. On Nzambe ye moko. Azalaka hauteur. A permettre à kalinga. Pourquoi? Pour mutoyeba ko se ressourcer panaï. Mais malheureusement. Ebele bazomi na mitambo. Et na minito. Bakoma ko se culpabiliser. Bazoye bate ba obimande ni bisika ba mikoti ici. Misusu. Bazaki aveuglé. Misusu. Bazaki inconscient. Baye ko sutuka malheureusement basi ba se retrouver na kati. Et culpabilité wana. Et comment de fois lobisa ba biloba loba. Tozongi siko na lisolo ya ndeko na biso Eunice Bandeko. Na o chité na ngai. Ma lobi premièrement eza solo. Satana so moni étoile les opéla. Il faut le ko étouffer ngo. Ou encore ça elango. Bazwa mutu na ba côté peut-être dans monde occulte atika Nzambe. Kande na auto expliquer bino. Sikoyo awa mutu ne ezali. Ma munde on a biso ni sa oloba. Eza analyse eza analyse. Bo kende mbala moko te na koloba ke personnellement nazo contester te na oloba te ke akosi ou encore Mambazo Loba par rapport à elle, par rapport à sa personne, Mambazo Loba aza exempt et topé innocent ou encore à kota na ba mambo anate. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ndeko na biso Eunice Manianga nzembo mutu nyonso ayebeli eza nzembo ya Liziba. Iba bébé. Donc une chanson où il touchera na âme na esprit. Mama. Bandeko. Asala clip nzembo wana simple kitoko. Etalema batu ba sepela na batu ba linga batu bizarrement ti lelo to comprendre te to yebaka te. Bato bele ba mituna explication de qu'on a biso apesa était na peu débouté. En tout cas, etika biso. Pourquoi Eunice a bandé la clip wana? Non seulement bandé lango. So yezaki ata bandé lango na ba performance moko boye ke ebimake et mieux que wana na bandenge moko songolo parala, on peut comprendre. Ndeko Eunice a bandé la clip wana. So bo beti les ibana YouTube, bo mona na clip akala na o abandé ka. Clip o Eunice a bandé la. Rien à voir na maloba bimisa. Par contre, to monaka ba image o ebangisa na o to sepela na ngote. Iba bo tout le monde se retrouvé na prison. Batie ba chaîne. Bazo surveiller na ba esprit. Satana na mopanzi akangi lungi. Au fait, bato bele certainement batalango. Bande ko to sa analyse na lobite ke ni sa simba kisi. On a l'obité que mambo yo lobeza lokuta non tozo sala analyse par rapport à il y a témoignage ne ba dire na ba biloko o biso to mona na miso parce que c'est comme ça que ça se passe et bandeko to mituna ebele et dérangea et ça l'a passé mais pourquoi la sœur a repris les clips? Non seulement ça, pourquoi clip o ami baleza modèle eza wana rien à voir avec la chanson ti lelo est traumatisé biso to lukato yeba to zo rappé ya noté. Wana liboso tokangi parenthèse et là mususu eza bomoni bato ebele kandi na auto ko expliquer bino ba se retrouver que bazo regretter culpabilité wana ekomi kolobisa bango ou encore
kosala ke se justifiaka toujours à chaque fois azo se présenter devant les gens juste pour enlever cette image ou encore elo moko o bato baroza nango na moto et ana pasteur moko bato belé bayebi a pasteur munene alandamaka trop, c'est parmi les pasteurs les plus suivis azana Kinshasa. Pasteur wana betaka souvent témoignage lisolo moko ya ndoto moko alota baya ko proposer akota na occultisme. Ya on a auto loba mino ke to sa analyse. De babilo na oloba ya par rapport à mambo tozo mona na otozo yoka. Pasteur wana betaka lisolo ya ndoto moko amona vision Satana ye ko proposer occultisme. Akota na occultisme. Et na ndoto na nzamba zo ebisa ko ndima te parce que soko ndimi na butu na mo ipo ko ndima. Mais pasteur wana bato ba yebi ke aza occultiste ya munene ya kosakana te. Ezaka yete. Ya pe na prophète moko. Azala rapi master ya pasteur wana. Ye pa betaka ba même masolo. Ye pe ba proposer occultisme na ndoto. A beta ngo bo ya lobela ngo penza trop te ma lobela ngo moi pas mal de fois mais pasteur wana ya lobela ngo mingi. Prophète wana pe bato ba yebi ye kutu eza kutu ko samba te ba mambo pe ka salaka. Ba mambo salaka kaka. Donc funda ka ye penza ke oyoko ndeke si apumbwa. Asi alia mbuma lokola dana Eve. Donc ndeke ko pumbwa ba pasteur bele bandeke si epumbwa ndeke ko pumbwa ngelo ba molimo santo asi akenda. Do balia mbuma do basi ba bebisa mobeko. Prophète wana bato bele ba yebika za andoki. Pasteur wana bato bele ba yebika occultiste. Donc une façon que c'est justifié. Ya ko luka longola elo mona mito abato. Que t'es jamais muto amsana mabako ya ko lo mama bobo. Mais bon mona te kazo dénoncer. Ya on mona ebisa bino ke ba reconnaître mosala na nzambe te. Na message azote ya. Non. Satana aza asi akoma expert na ba stratégie. Do babiloko bato ba yebi. O bato batia na mitu na bango ke so moni eloko boy, to yoke eloko boy. Elingelo ba mutu na apenza mosala na nzamba solo. Satana si a comprendre ngo. Do sikoyo akoma kozwa forme nango. Quand des Bibles zoloba ke il se déguise en ange de lumière et c'est ministre de justice. Les amis, faites très attention. Satana makasi na déguisement. Ya on ba benga ke rusé. Rusé veut dire mayele mais ya mabe. Ya mawana apasi bandeko na ngai na loba makambo na maya misu. Bana na biso ebele bomona ba adorateur wana yango bo constater ba succès na bango ezalaka ya ba une année, ba 2 ans, ba 3 ans. Abimisi mwa nzembo moko ka bosepeli nango esali makelele après un temps nzembo na ezoka na suste. Mais botala ba Deni Ngonde ba nzembo ba yemba ti lelo ba nzembo na so ezobeta bo karanga na connotation mususu. Ki lelo ezobeta manango ya nango pe bien mais soka bazui ba tie Deni Ngonde batie mente batie banzembo ya ba frère Patrice Yakala ta mususu kutu art ezaki ya gravité na kati ta période banzembo Patrice banako lelisa bato na banako lelisa bato eza na ba matanga eza na église ezaki banako yemba na guitare pamba na kombo la parole de Dieu n'a jamais failli. Il a bien promis, ce monde passera. Oka dans le vide ma émission ebima ba betiote. Bande ko lelo koma loketo de loketo sensation mote makuna. Ale bina ko bina ya mabete. Mais banzembo mingi lelo to koma oyoka. Eza plus ba émotion eza plus extérieure. Feeling eza plus physique. Sentiment esuki na oka na sentiment. C'est vrai nzembo faut pesa bilingue. Esuki ka wana. Mais âme a guéri. Âme a touché, esprit a touché. Donc nzoto na nzoto, musuni na musuni. Batu ba vendre plus art, batu ba vendre plus musique. Et les fonds, la forme, mais les fonds, et rien de spécial, rien à puiser. Bana biso ebele bomona ba obima bima wana. Nako bima nako beba. Po anine. Aye abana mambo ngota mususu ane lokote. Satan a tellement malin à ruser. A otine de la eba soi-disant grand. Ba basi basala ba kombo. Déjà kazo kangama na bango wana. Ba on ba ko orienter, ne tu es en le côté. Ba ko aider. Ba lokata muso ba proposer notre coach studio, to saliso promotion,
pour ça la boue, tozongi sa boue. Aux en état de faiblesse, tu ne peux qu'accepter. Malheureusement pour eux. Bandeko ba dénonça et pe a son âme na autant à combo na été. Moko ya ba chantre ya munene ya kufa ya mwasi. Bato bazwa ngolu peut-être on a ba révélation ba vision, je sais pas, ou ba beta masolo ba no lobela mamo ya ba initiation. Misusu pe o bazala pe na ba monde wana ba lobela mi ba biloko ba initiation. Ndenge ndeko na bana pe ko initier asala ba featuring na bato boye bato balanda ba témoignage na boyebi. Non asala featuring na songolo balata pembe pembe. Asala featuring na parla balata pembe pembe. Bana na biso ebele lelo ba obima na ko bima na ko kokotsa bango na kata ba mambwana. Yana moko mususu auti ko sala clip na mama moko sala pe kombo. Mwana na je crois clip na liboso bandeko. Tala ba bougie na clip mais vous voulez nous annoncer quoi ou encore message ni bolibo pesa biso. Batu oyo baza du domaine na ba monde wana ou encore ba na connaissance ba yebi ke présence à bougie est la présence et symbolise présence ya ba ange déchu. C'est comme ma question celle-ci. C'est vrai na yebi nyon sauté hein muto ana monopole la connaissance azate. Bino bozo landa ngai boyebisa ngai bougie wana eza nini molimo mosantu ou encore message nini ya malamu o bougie ko annoncer to ko pesa biso. To uta na ba catholique to mona ba bougie lelo to koma ko dénoncer catholique mais bizarrement ka ba pratique catholique ne lelo to ko mona ezongi na église dite réveil o blobi ba benga ba catholique bandoki keno ba lataka ba nzambala ba nini ba soutane soki ba benga blon ni ba benga ngwana ba tchaka ba bougie bazar na ba sang lelo to ko mona ba blon na ba église dite réveil ba encens ba chandelier ba nzambala na ba croix ya rouge et pourtant bato ba yebi na aussi na famille catholique j'ai même un oncle qui est prêtre ba bilamba ba sango balataka na ezala significatif yango bo mona nyonso ezala ndenge moko te ezala na meaning na sens mususu omona ba ezala na ba singa na loketo boyebi signification ya singa na loketo ezala signification ya chasteté pona bato ba yebi te. Boka mususu eza couleur à vert, mususu toge, eza ba croix rouge. En fait, babilambana eza na signification. Mususu eza basalela yango. Ba cérémonie ba benga ngone. Ba cérémonie ba benga ngone. Ya ko benga na milimo mabe eza na kombo moko o approprié ba benga yango. Kombo kimingai. En fait, nde pas citoyen nango lelo. Bandeko bosambela mingi pona basali na nzambe ka ndenge moko ndeko eniso na utu koloba wana mosali na nzambe moko oyo yebi personnellement oza na révélation na ye nzamba la kisa oke mosali na nzambe et faut beaucoup prier pour ces gens parce que bazalaka ciblé na ndenge kosakana te babano bakobima wana mwana mo wana likabo wana mwana mo azoyemba wana mwana moko ana grâce à servir nzambe tala ere yango ya kobondelaka ya kosalaka ya kotiaka ba garde fou senga protection nzambe na vie na ye po lobi abeba te babiloko ezosala pasi en fait il y a beaucoup à dire mais nalingaka nalobaka essentiel bandeko poto chite ba chantre presque nyonso bozomona exception ezangaka te mais quand je dis presque nyonso majorité na bango bomona na bazobima na bana biso bazoyemba yembo ebele na kobima na kobeba pourquoi ba précéda bango nde bakoti bango na kata ba mambo wana do mingi oboyebaka wana basala ba succès lelo boy toyebi ke baza penza susu te ebele balia mbuma babebisa na ndenge kosakana te. On a pas mal de témoignages avec des preuves nyonso ezara koloba te et nzambe ka sunga biso et amaweza pasi. Mon ami, pour confirmer vrai état d'âme, il y a Moussali dans Zambé. Tu as besoin de la révélation. Les athées pour azoter à maman, boyomonique non, Bible, zoloba yango. Les athées pour azoter dénoncer soi-disant. Les athées pour azoter un aspect à bien azaki toko, pour le bar malimba, le bar français, bien azam mukolo na mande fois pembe. Les athées pour c'est Dieu qui révèle que moto aza ngai.
Mutona ebiye. Nous devons faire très attention. Nzamba pambola pa batela ndeko na biso. Soki mamba uti koloba ezali témoignage vrai ya ye ou encore il ne fait pas partie ya ba mambuana ma prière est que nzamba batela ye. Ouais, nzambe abatela ye. Et les amis, c'était ça. Je crois par la grâce de Dieu, tu dois peut-être atteindre à développer pour le belasuma amboyo. Parce que bah si j'ai ça vraiment, bah si j'ai ça ebele, kaka ya babiloko ototuko lobela. Nzamba osa bisongolo. Mais pour na lelo, j'aimerais to suka awa. J'aimerais to suka a nzambe apambola bino, moi c'est la grande dame Soeze Mbano Liboso. Abonne-toi. Et si tu as besoin de like na yo et ça besoin bien soko activer cloche aux amala mopenza. Je crois na pourquoi tu respectes sa continuité, tu veux ça la continuité de l'émission sur l'homme de Dieu le prophète Jean Bosco Kindomba ou à l'obi que Fali Azali meilleur. Et il y aura encore pas mal de choses à dire et de révélations. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde aime parce qu'il y a de bonnes choses à vous. Je vous aime. Merci. Au revoir. Bye.